babi na sali pe ngani tanga masolo boucle. Yeah. Détachement d'honneur à mon commandement. Vous, immobile. Vous d'abord, marche. Un pas en arrière, marche. Un pas en arrière, marche. Arrière en place. Shimna, quel est ton couleur? Quel est le mot de ce qu'on a dit? Amen. Gauche à droite, blanc. Oh, passez le mondial. En avant. C'est ça qui câble. Marche. Côté la main.
L'écriture est le mot qui a mot, hein? L'écriture
le psaume 127. C'est là Natangango et ça passage Moko Malam, on a verset 3e. Voici, des fils sont un héritage de l'éternel. Yangona Mono Yaza héritage mon aîné. Bible, le fruit des entrailles est une récompense. Verset 4. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera jamais confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et c'est tout le monde va Amen. Lady a pour pesa biso mwana misato mwana mine ata mitano haya. Kuna ya wote na famille moko nombreuse tika pe abota bane bele. Pe bana wana babosala des enfants exceptionnels. Est-ce que tout le monde va Amen? Tout le monde a bino awa le dans la dédication avec un cœur plein de joie na esingo penza na la dédicace ya mwana na biso na mwana donne mon enfant papa na mokolo yo ya le 31 mars 2024 mokolo tozo célébrer résurrection yo ozo accomplir ma promesse na yo olakelaki mwana biso ledi pe okopambola ye na mobali malamu opambole mpe na mobali malamu olakaki yo kopesa ye bana tala lelo tozo celebre kodédicace ya mwana ya koko na ngai mpe mwana na biso bilive ya mwana Seigneur na motema petwa nazodedi ye bilive na maboko na yo nazosambela de tout mon cœur tika fia mwana ezala fi moko exceptionnel azala na intelligence exceptionnelle azala na croissance exceptionnelle azala na sagesse exceptionnelle azala na vie exceptionnelle azala na longévité exceptionnelle azala na carrière exceptionnelle. Tout lui sera exceptionnel parce que Nzambe aza mwana bilaka ya mwana Nzambe na bomo nazodediye ye lokola kuti epai na yo batela ye pambola mpe bapana tika osunga bango en ce jour ya dédication nazosala que ton nom soit glorifié tika bilive azala na santé malade bilive azala parmi oyo bakozala tête et non la queue au nom de Jésus nazotelemela déjà nyonso elimi ya kokosala contre moi noyo ekolesi jamais au nom de Jésus. Merci Père parce que je nous aussi prier na biso na kombo ya oyo aza na bomoi masiya na biso Yesu mokambi mpe mobikisi na biso eske lingo bato koloba amen. Vous avez déjà prêt. Le second protocole. People
Babina sali pour Lingani Tanga Masolo boucle.